Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na balandi nyonso ya Congo Check Check TV ya boss Sibu Mutombo mobali ya batu ya mama Rachel Banfumu yayo yango wana mo patron mo solara bien azalola mwana wana ya Londres te sola ma base on a problème na Darling Love etali yo vanda na ngwende no et pourquoi pas na Freddy Kasongo Macha Mumenu yayo yango wana mutu ya batu ya Darling Love propriété privée ya Ritz na kati ya London na Fiston Lubaki yayo yango wana bino nyonso bomesana kolanda Darling Love na vitesse TV melelo na Betty Tour et pas vie nanga Sibu Mutombo po musala nanga rande benganga pardon boloba te Darling Love non toujours nazaka côté olanda nga lelo so bolandinga na check et ça la bien makas si je na biso ya lelo ezali jaria mibali oyo bazalaka mwasi na ye azana pire petit na ye moko boye wakangaka esuki to azana pire petit na moko boye emso amemela ke sac to pire petit na moko boye ayaka wana idaka na misala mibali wana bazwaka ba pire petit wana ba jar ya mibali wana en tout cas ba fan nyonso balandaka Congo Check Check TV o mesana kopesa bino ba sijo ya bien et pas ya Sibu Mutombo lelo pe toza awa Sibu Mutombo fongola balandi nyonso ya Check Check TV bamona mama o toza na awa o tozo sala na tozo débattre na sujet o ya comportement ya mabe oyo eza partout dans le monde eza ka teke na Kinshasa ata na Europe mibali ya poto pe baza bongo o zo mona musu pazo bimana leka mwasi na ye musu sazo bima pe na pire petit ya mwasi na ye mais genre ya mibali wana to sola non elongo na mama apesa point de vue na ye mbote mama emo na balandi nyonso azolanda yo na chaîne na biso Congo Check azopesa mama Leonie oyanga ya motema mama ozaka yo Leonie nangai mbote mingi mama et merci vraiment na pesi mbote penza na balandi na biso nyonso Rachel Banfumu mwasi nangai en tout cas mwasi oyo asololaka bien motema ya boss place alalaka yango wana na pesi mbote na kembango na ndeko nangai oyo Christine Madimbo wakwetu en tout cas na lembaka te mama na pesi mbote na émission oyalelo mbote mingi na balandi na biso. Ok, merci beaucoup. Si j'ai na biso ya lelo tozo lobela, so na ko répéter encore. Si j'ai na biso ezali, genre ya mibali oyo, mutu oyo asolaka na mwasi na e bien, un pire petit ya mwasi na e, azo bimana bango. Alingi komona mwasi aleka te. À part non ba pire petit, ba vieux pena bazalaka, yesoka moni petit wana, to ba bouler déjà, ba na kata chambre. Tu vas tracer vraiment l'ikolambe ba jar ya mibali wana okoko pesa biso point de vue na biso pour ba te belé ba se poser ka ba question na sujet wana est-ce que okoko pesa nga point de vue na yo maman vraiment pour na mibali wana eza moi passe ba maman nazo yebisa bino ke eza moi passe yango to lingaka mwana soki azokola azala pe na makambo mususu ayeba afongama batu mususu bakola kaka bongo asa yebi eloko moko te akeko bala mwasi wana lobi amoni kaka mwa eloko boye papa laoki miso komi pai amona oyo oyeleka te amona oyo oyeleka te ba papa wana eza soni pona komona na basemeki papa mususu mama bazozo na basemeki mususu na bana ya quartier wezana bana moko ba kodi pe bien amoni omona papa fiston bonjour aseki yo komika ka mwana na mwana alinga kanga te eza jare ya mwana koli malamu alingi yo te papa na ba papa yo bazana ba papier akoma ba numéro na ye soka mwana na mwana bonjour na ka mwa papier afini mwana papa botika biloko wana. Oui, maman, on a kati yo tetango lobi ba genre ya ba papa ezaka mwana pesi mbote apesi mbote ba ma akei pour ceux qui oza mwasi mobala proposé wa linga yo poko boya so boyi na yo mto forcer yo te boko pesa ka pe ba papa faute maman
même na tribunal même na liboso nzambe mwasi balobaka azalaka faible papa azana maloba nyonso ko convaincre mwasi pe mwasi andimi yango mona ta na tribunal omoni kaka bakoisaka papa po bayebike ba mama bazalaka faible mwana aza mwana muke ye papa aza mukolo aza na mbongo na ye akobanda na mwana wana kaka muke zoboy a cause ya mbongo wana mwana ko lembisaka mutema omoni mwana ayeko ndima ezaka na bana mususu pe baboya ka bandeli omoni mwana aboya papa na lingite ezana bana mususu pe baboya epe nyonso te omoni aboyi omoni papa ko landa tindi papa pare ko benga ko bogera mwana wana bayinite ko soma bana ti suka mwana wana monika yako ndima azi papa wana omoni bana mususu bazobeta musalo balobi papa wana bilemba tozokenda kaka kozwa mbongo ata mosu azozwa mbongo wana akeko pesa fiancé na ye azwi mbongo wana azolia mbongo nango asamoni yeke aza mutu moko aza na eloko moko te akosala aza bongo ata akosala nanga nini naoke kolia kaka mbongo me bango bayebi te bazokontinue kaka na bizaleli wana yango ozomona ke nazobeta sete na bapapa mpo biso nyonso tozalaki na kala tozomona bapapa akala bazalaki na habitude mosusu habitude ya bien okomona toza na papa boye na ndako boyebaka te biso nyonso toyebaki te bapapa bakendaka toilette toyebaka te okotikala komona te okomona papa abaluki boye amona akimi akei boye akomi koya ata na Congo akomi koya ata na lichette boye atia na Mukongo akei biso nyonso toyebi te akenda chambre pe ya baparent mpo okotango ezalaki pasi okomona papa longoleka chemise boye atikali na sengle me bapapa oyo surtout mibali ya poto nde penza nazobetela sete awa bana pe baza mayele po papa me na kati ote tango lobi mibali ya poto lelo biso nyonso toyebi ke basa poto ba négligea mibali na bango elobama eza déjà ba sujet mo salama trop na internet basa poto ba négligea mibali na bango batalaka trop mbala ko loba ni likambu to auti musala biso naza ya kolemba sala yo moko mais mbala ana droit olinga yo condamné kaka mibali ya poto pourquoi mama na poto wana bo bango mibali oyo basala émission awa bango moko bakomi balobiki awa soko osungi mwasi te eza mwa pasi bango nyonso bayebi lolenga baza na poto oyo akei koluka négligence nini oyo mama akozala nango na papa bapapa nde baza mabe si soko omoni bapapa wana bazaka bapapa mikolo mabe na bango eza ape mwasi auti kosala mosala mobali ntango mwasi auti kosala mosala elobele eloko moko te il faut sala babesoin na yo nyonso oyo ezala na kati ya ndako oyebi ke na poto lelo ezaka pena mwasi mosusu aolambisa mobali fufu baosala batour aolamba mais awa na Congo esalamaka te même ata makambo ya misala ata mama aza na misala ata ne ebandi kaka boye bapapa bazosala makambo wana baza bana mike te okomona kaka ba 65 eza wana ba 55 eza wana mbongo kala wana nyonso wana ezalaki te poto wana bakoli pe kati yo te nasololaka na papa na nga moko ayebisa ye nga ye kuta ayebisa ye nga vérité abaki wi mwasi naza na ndako bon mosusu aotikela nga peti na ye moko boye asalela nga mosala alambela ngai mosusu mpa koya na pokwa boye na besoin na ye na mbetu boye aboyi sikoyo yo otikeli oza na peti na ye moko boye soki abimi na ye ekomi problème wana soki batikeli o peti oza na bana na kati ya ndako wana soki balobiki peti ayo kosunga yo seke peti ayo kosunga yo po akomi mwasi na yo mais oui te papa oyo penza ayebike naza papa jamais kosala eloko wana te oboyi papa ye na butwa lelo oboyi na butwa lo oboyi me ovanda na mwana mona ndako mais akosenga aide pa mwana wana nyonso bazosala mama baboyaka na bango na ndako eza lokoso na bango eza bamama boboyaka bango te bato bazosala makambo na nko mwana na ngai bapapa bazosala makambo oyo na nko babimi na lokoso wana nayebi te soki euti wapi bapapa nyonso bazoleka awa bazozwa bana mike ezaka bamama bazoboya bango eza bamama wana tozalaki na ngambo repoyebika na Kinshasa déjà mwasi so mobali akoli mpo biso wana kini ekipaka nango te et comment déjà l'amour n'a pas d'âge so mobali déjà sakoli moi ça zananu anona moi force na ndoto akoma on négliger mobali akomi na pe na akelinga pe mwana mobwa mukie ezalaka nango so pe papa pe na ngamu na bia linga mwasi alinga mwasi mususu pourquoi bo sala ngo problème ba mama ebele wana eza bakarara ba mama baza ba mama jamais basala makambo wana te kaka ba papa oyo nde bayena makambo na bango oyo mama ko sala ngwana kanda ke papa sali me ba mama basala makambo wana te mama soki akolisi bana azaka na respect na bana na ye
ba papa nde bazaka na respect na bana te kala wana ba papa bazalaki na respect wana bazo vanda na ba famille moi azaka wana yaye azaka wana bana bazaka wana mais bango bazalaki ba papa te kaka ya lelo nde komi lokola likam wabenga mwana kanga usuki akomi kaka likango na yo oyo boye bana quartier nyoso wana eza bongo te ba papa na quartier te mama na eza mwana mususu ko benga yaka kanga nga suki otali elateli na ye to bazo séduire déjà pour mutu oyo surtout na ba jeune fille elateli lelo ekoma mabe papa mobali aza na makila na maitango amondi déjà mwasi alati déjà mabe et que pousser pas kene na mabe toko bando pesaka ba faute na ba papa te mwasi alati mabe alati na ndenge nini yo le kaka omona ka basi nyonso bana no na kati anda ko balata kaka mabe wana tango yo zolula mwana wana seka na bana no pe kozo wa bango soki oza papa sa kwanza mwana muke baza ko lata biloko nyonso wana tangu ya akoli okomi pe mukolo okomi na biloko moko yozo lata ozomona pe ba papa musoso eza nyonso te ba musoso ya kama bana mike wana bazo yoka sone bazo olola bana awa bana ole balati mabe mais ba papa nyonso te eza na ba papa oyo baza na bizaleli wana oyo akola nango oyo aza nango bakola na caractère wana eza ba papa musoso akola ye na ndako na bango bazalaki kaka mama nazo yebisa likambo moko nakutanaka na garçon moko boye mwana mobali na yebisanga likambo moko esalanga nzoto malili ayebisanga ke mama José ngai nde ozo mona ngai boye na yebi basi na 13 ans na lobi na 13 ans yo mwana oyebi nde na lobi ke na lopango na biso tozalaki na ba cousin tozalaki na ba cousine tozalaki ebele papa na ngai za ko bokola mais mwana ndeko nanga biso moko azangi na ndako wana chaque fois soba mama bakeye akeya zwingai halibi yo fiso yaka tango nakei alongolenga bilamba abandi ko lakisanga boy na boy kaka bon kolobate soki ya lambi tour na ye tala biloko ko pesa ngai kaka bon te akolisi mwana yeko yeba makambwana 18 ans mwana komiko ko tatina ba hotel mwana wana te 23 ans seke mwana senta basi na ndenge moko ya kosakana te ayebeli yango kaka na kati ya ndako na bango bongo soki mwana wana koza na yeso ki abali oyebike mobali wana mwasi wana tasali nini akozana na pasi po aza muntu moko abanda makambo wana na 13 ans seke akozala muntu moko azaka na lokoso wana po eza bizali na ye asiazwi yango mona ta ba papa ya lelo tozomona tozana ba papa oyo bazalaki ba papa ya kala échange te tozaka biso nyonso ba papa bazalaka ba papa wana moneka kako bino boko yebake te mama na papa basalaka likambo na ndako tokola toyebaki te mwasi abotaka ndenge nini soko tuni mama yebisio te baoperaka kaka babimisi mwana jamais bakoko yebisa to ekotikala kaka ndenge wana ba mama na biso akeko bota ba pasuli boy babimisi mwana mais bakoki koloba te papa peso keke pa mama na ndenge moko ya respect ke bana nanga bakoli na ndako oyo ekoko salamete mais lelo tozomona papa na wese mwana ye apeti maboko mwana pe azobetela papa maboko papa zozwa eba sueme alati azobima tolo nyonso polele abatambola boye na sueme wana na ndako bizaleli nyonso wana epusaka kaka na ezali ya papa ya mape muntu moko ayebi ko se respecter ndako enani nzoto na ete nzoto na yo fo opesa yango valeur muntu nyonso akopesa yango valeur yo papa kozala bongo te mama darni nazo yebiso ke ba mama bazolela tala papa moko bana baye vacances na ndako na ye bana ya camarade baye vacances ye azalaka na bana na ye na ndako wana ata mokolo bongo tabimisa bango restaurant eza na poto wana na mema bango te amoni kaka bana wana papa gentil ebimi na ndako akomi na bana boseboli boy bosebotamboli boy bobola ata tokende aprofite na yaye wana po bayebeke alingi bango nyonso wana miso esebeti mwana wana asali tu kaka te azwi mwana wana motema papa esali kim tango zozo mwana wana okobala mwana wana epuis babalaka bana wana te bakenda kozwa ka bana ndenge wana ezake po mama abenga aboyi ye na ndako
ezaka ke ezaleli ya mabe o ya kola nango na ba parents na ye o ya zalaki komona nde amemi yango akomi kosala nango ezaki ke po mama asali boye po mama asali boye te mama yenda kokokola po aboya na ndako ye papa kokokola te. Oui, maman, na kati ote tango lobi ke papa e nani bana ba camarade na ba ye akomi robima na bango oyebi ke mobali soka lingi quelque soit moi si na ba bazo mona e azama be mais soko lingi moi si na yo okobana mona moi si na azaki toko koleka basa mokini mobimba eloko ezobo mama na biso ya lelo ba mama na te mingi tamba mama seleka o ezo circuler mikolo eza biso ba fille ya génération ya tolongola ba bato ya 70 to na bato ba 80 90 quelque pour la nini ba na berre rebelle au moins nous a défaut moko yango papa au kimela o kanga papa tazala yo moko ozo mona yango zo mona ba papa la biso bazo kende ko préférer soka zu moi si moko boye amoni eloko moko boye o e manka ke pa mama et pas moi moi soane ezali ana facilité otika yo mama moi soana kaka moko ndazana eloko wana azuika moko wana te o ya zalaki na ye o ya zalaki na ye ba camarade zalaki na bango ba ndeko ya mwasi bazaka na eloko moko wana ye azoluka pa mama wana so ba one sa no meka ana azoluka gu moko boy akuta pa bango ta sa droit au changer siko akei pena place wana kuta ina gu wana otikala no papa malamu to yebike bolinga basi papa oyo ayebike naza papa asalaka makambo yo misika akoko saboter mwasi na yeboite soko olinga olinga to yebike bozaka lokoso ya kolinga eza na eloko moko te mama oyo ezangaka te eza lokoso ngande nazo biso mama na yo soko yebi bongo mboka eza ebele ozana likango na yo meme na France soko bozobanda na tana Belgique wana oyo boyebi ndenga boko vivre mais yoko ozala kaka na tour nyonso ya mama wana ba camarade ko toy muntu aye camarade na ye baza même âge na mwasi na ye wana omone papa ya gentil mama ke gentil wana ya lokuta lobi akomi kobima na mama wana bongo azoluka ka eloko wana azoluka eloko wana te aza papa moko pe alingika ko sambwisa mama wana papa soko ozobala mwasi akomi na bana toko ata 5 yo oluka ka eloko wana oluka ka eloko wana te po ebandeli wana mama aboti te omona ki ye bien bozalaka na ye soko moneke amanke eloko moko yo ozana ngo posa okotika ye wana okeko luka mususu mais otiki ye aboteli yo bana obandika ka kosambwisa ye kaka na bavini wana na ba quartier wana na katanda kuna ye moko eza bongo te ba papa balinga kata ba papa ni bakala baza ko linga bomona ko linga mwasi na lembao me ya vanda kata na ngingiri kuna aza vanda kana ma campagne ayeko linga mwasi na bandal jamais atamukolo moko te bakokutana pe papa wa azokenda na respect nyonso akenda kana moi na poko ko papa avandi azo respecter mwasi oyo apesi valeur na kati ya ndako. Et puis ce qu'on m'a dit papa basala bon c'est comment ça le bika mobulu na yo elekinga na kei tikala akoka pete akomi kolala na ndako na yo moko lokola ngai pe na bimaki na utika na musala boy na zoken na victoire na moni jeune garçon moko maman bonjour aboy ko le maman le bi sœur bonjour nga pe na le bi bonjour oh sœur ozokende wapi nazo ndenga natali na moni lokola mwana moko ayebi ngai atali na yebi mwana ote okoki to solo ndenga biso tozakala misala biso toboyaka penza masolo te ta msusu amoni ngai ta msusu azana likambo ko bisanga bi oui to ko solo to vando na lingio mingi na sege albi yo mwana mukeboye oninga ote naza mwana mukenga albi te ngana za mama ngai na koki kolinga yote albi te kasi tala president ya France tala ndenga lingi mukolo meye aza mwana muke ekipaka lisusu te mama ngaribi te papa ngai jamais na kosalela eloko wana te pour linga comprendre peut-être azwa déception na ngambo ya ba fille musu baza ba moins sérieuse oza mbali mo ba considérer mais yo considérer mbala nti nga a préféré peut-être à télémisa wa draguer na ebise papa tala bana mike bazoleka lekao alobi mama bana wana to sito lapa bana wana mama na ngai tika bana wana bana ozomona na mama bakotale watana ilongi
balinga biso lisusu te ngai naza na mutuka te ngai naza na dipe te dolari eza te apres tokenda na ye wapi batata babotoli bana nyonso bolingo nyonso ekeye pa batata nasekaki makasi ngai nayebisi mwana ngai mpenza eza pasi batata nde basalaka biloko wana biso en tout cas tokokaka biloko wana te pardon vraiment alobi mama banda na yao ba mama ata moko te azolinga ngai ba mama nyonso bazoloba kaka bongo bana oyo boboti pone ni bakoki kolobela pe batata oyo ndengwana te bana ba mipesi kaka na batata biso tokomi kotelengana ba fiancé nyonso babotoli biso na oyo pesela okanga lupango papa yo kobima kaka na ye oyo bale na ndako mwana mo mibale papa kobima mama toza penza mama bolobela likambo tala mwana wana akambelinga likambo wana seka iza pasi bino ba papa bozo sala pasi wana ba papa bolingi bokomaka bana mike ba papa ka moi produit ba papa ka moi poudre papa bokomo ko palokola na ba poudre papa izalaka te biso toyibe ba papa sokola kaka akendaka bongo makambo eleke ba papa elelo papa kona na miroir azaka kaboyi Linette ça va encore tuna ça va on attend combien de fois izamabe boye bambula na bino en tout cas bozongela ba mama bazolela tala ndenge bozoko foto zokele bino mawa bana biso bazotikala bazozanga ba papa à cause ya bana mike bana pe babima penza vraiment na liboko ba papa bazoga ba fiancé na bango babala basala ba foyer na bango papa ko kenda na yo paite azokenda kaka bongo azapena mpema tendanga mona bazosala wana pe mezate bana na bayebi bango alibia ngana zokenda kozwa ndembongo beta yaka kao de bo atikali wana ngana bimba tika bango na ba chambre ba makasite bokenda ka nini yango. OK, merci beaucoup to comme déjà na fait émission la biso conseiller ba papa oyo baza kana caractère moi si avant ça ka pire petit na emoro na palais to pire petit wana aero kanga mama suki to pire petit wana tongela ka mama bilamba sur place na katanda ko comme ça pire petit wana moi si na yo conseil ni nozo pesa na ba papa wana to na ba jeune o basala ka makambo wana en tout cas nazozonga na ba papa limba papa mingi banana na ba jeune pardon ba papa na pe ba osilika ba jeune to ko yokela bango baza olobi baza ba jeune makambo nyonso wana ezolekela bango bazolingalinga bamona mais ba papa oyo base bamona mona mais AVC pe ba jeune ba osala ngo zaka ba papa te ba jeune vraiment ndengo olobi na lobela bango bana na ngai na lingi bino mingi na yebike na yoki ndenga ba papa bakoti na bilanga na bino bakota baba silisi bilanga nyonso pa na yoki ndenga na lobi boy na yebike solution ekomonana mais bino pe botika bino pe bokomi kokenda na bilanga ba papa na ba mama et respect na mama muntu amerise o libela en tout cas botika makambo wana luka mwasi na yo sala foyer papa oyo zo lingi mbana mike luka mwasi oyo moni ke sokoza na olingi mibale misato ndenga bolobaka ke kolia pondo elembi singa biso tozo lingi to changer ku ndenga biso to koma ba pondu bokenda koluka soki ba biloko nini na yebite biso to za bato bokomisa biso pondu kolia nyama elembi sakasi na lia ta matembele soki ba nani na yebite mais to yebike to za bato bino mibale na biso basi na bino kende pe musika luka mwasi musika papa makambo boyeza mabe ba mama bazo zika mitema penza amoni mwana na ndako ayo kanga suki ba mama mususu bakomi ko mikanga suki tongo ko benga muto akanga to mo ekai boye papa oyo soka moni ko mingam mama ko mikanga yaka na tongo mama wa osala nga boye po tato yesoka ko kuta ekoko mangam akome akote na ndako abimi atikeni na sengre so kota moni mwana wana atikeni na sengre muke ayena sema azoko nyonso wana kaka mwana wana atalai chérie bakangio bien lokota basi ba yebibino bo changer vraiment botika ko betisa ba mama mabaku ba mama bazodela bozolo bakaka bazotika bine ngai so moni bongo mama pe rozo le décision ali kende kon bokenda ka kuna wana pe boko kakate lobi oyo vanye na ndako wana okokakate mama soka lo mwana ndako wana makasi okenda koluka bana wana ezalaka te en tout cas ba papa bo changer kindumba ya modèle wana eza mabe makambo yekomi kosila baninga bazozo mbongo kuna bayeko sala na makambo bino mbongo kaka osombia ba pare ebele oyo kokaba wawa osali boyi na bana
bazouta kuna wana nazomona papa bazouta na poto na dekaka mingi mingi na monaka eza soni na papa wana jamais ukomona yeke na mwasika ata ba 30 ans ya le bingai ka 20 komata c'est que 20 18 19 17 limite na ye pozo boyeka bakokanga yao asaka na bana wana enzolo kabana ya mike me yozolo ka mike libumu wana munene mwana batu muke ozokenda na ye wapi eza makambo soni ba papa botika vraiment ba mama ba beti seta baleli mama komi muntu akanga suki azate abenga ta mwana moko ya kosunga ye bana ba yawo na poto oye et puis na bino ba mama kala biso to yebi ke soki ba lobita taleki aza papa penza tata mwasi respect banda boke ko banda makambo na bino ya cousin ba papa ba komi komona ba cousin wana komi cousin penza cuisine komi cuisine penza nde umone ba kotina bilanga na bino amna aya za cuisine na yo seka moni yango ke azande ko na yote me kalezala ke wona mwana malekela ngai seke nde kunanga ya sol me bino boke yeko la kuna bozui français ya mikuse bochewana ba papa pe bazu ya milai baba kisi nde makamnyonso wana umone ko mibongo ba papa na yebike bayoki ba kozongela banda kuna bango ba mama na yebike bo sepeli biseka bozali yoka ndenga bazozo a makambo ke biso pe toza bongo te tomi bongis lelo ka crayon esi monani ka mo fond de thé esi monani eloko nini okokelela moko yo pe osape kaka moko lia na réserve tala biso bato mineno mabomo bazoki mabiso moi gene pe kangi pe mkolo msusu obimi pe sabosala pe moi propre bobo attirer ba papa na miso na yebike bolandi ngai na oyo nga nazalaki nango oyo to partager awa na mwana ngai mais na pesi mbote mingi vraiment na balandi na biso o ba mesana kolanda biso mikolo nyonso vraiment na pesi bino mbote bisika nyonso bozali na pesi bino mbote na yebike bolandi ngai mingi ya lelo na suki awa. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez qui vraiment ébélé. Il y a Kolanda Bisso, na chaîne Nabino, Congo Check TV. Pourquoi pas, na remercier les sous patron Oyo, la chaîne Oyo, Sibou Mutombo. Bah, merci na ébélé, longue vie na yo. Na maman Rachel Banfumu, Oumela, maman Mokondi, Asukara na balcon. Nebi que vous avez qui vraiment ébélé à Kolanda. Darling Love, la patronne na la cadette. Ah, on a la cadette parce que naza na territoire ya batu. Et puis ça joue à te musa na ngande zo benga bino na mutu oyo pe mikolo na ebite so nani ozo lukanga yo capitaine ya mochodo de la presse on a problème nanga so nina sa l'émission on sa l'émission tiro lukarando nanga naza muto na na monde ya net keba na yo lo ba mabenga misana mabe na muto na ya na monde net to batali sanga plafond te na lokwa yote koko kisanga na yote so lingite lukanga na privé ko linga te na bela ngo na caméra pourquoi pas na JP Panda haute gamme na Suisse ya yo yango wana mobali ya batu ya mama CC na bike bozaki vraiment ebele ya kolanda Darling Love na Congo check Boss abonné na chaîne Abino o elongo la cabino stress boss abonné bolandanga na prochaine émission so na occasion ya na Congo check bomo na sous Darling Love check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo